Jube Mpiana Détroit d'Ormuz. Batunio surtout Borabenga Jube Mpiana Détroit d'Ormuz. Imoka Baki yango carré. De l'autre côté, Batopé ya Weranson, Batobenga Weranson Détroit d'Ormuz. C'est pour la première fois deux leaders Rwanda balata kombo moko. Alors, écrit maman na polémique na réseaux sociaux to kota to lobelango. Le 14 novembre, Jube Mpiana confirme son concert et à Accor Arena et créé un embouteillage na kati réseaux sociaux na ba plateforme news surtout mon challenge banzembo tout Jube Mpiana kala et bimi et zongi. Alors photo lobelango awa mbutu tomoni batu ya vena biso mo pa au Kofi Olomide ba koti na net ba bandi ko répondre Weranson le vangantama. Na ba silence o Weranson a pesaki ba journaliste selon que ndeni Kofi boka kayo boka kaete ndeni makamba je crois deux trois fois eux tout ami déjà bon moni comment vena biso le vangantama azobokisa makambo ya Kofi eloko nini za na kati zo leka oyo to yebite. Voilà, je sais un figurant des alara toujours le sumo le karaté ba mibara monabino tout place bozali poto kota na kati to lo banano affaire Détroit d'Ormuz, qui est le vrai, qui est le faux. Boko mela biso na ba commentaire ndenge zalaka bande ko ba bolingo mbala liboso na histoire ya wenge to mona les deux grands leaders ya wenge, deux grandes stars ya wenge ba tutani na kombo. Est-ce que ba fan bazali ko forcer yango toza ndenge nini? Po to mona ki bien, so tali bien au mona c'était Jube Mpiana yemoko pas bosolo na politique Israël Mutombo abaki yango bien Détroit d'Ormuz carré a confirmé ki kombo na ye que o ba fan ma pesi inde Détroit d'Ormuz donc il faut qu'il a parié pour qu'il vivre. De l'autre côté ba fiche pe ya le vangata ma Weranson to na ba fan na ye pe bazo benga ye Détroit d'Ormuz. Alors tout ça comme tout na motuna qui est le vrai, qui est le faux. Kombo yango nani abandaki yango liboso. Beaucoup de ba commentaire po biso tozangi eyano. Toko zoye eyano et pas na bino ba fan club oboza partout dans le monde ndenge zalaka ba mibara mona bino ba fan club tout ya c'est un Figaro. Voilà. Ebe ba ebonga Jube Mpiana yemoko a annoncé le 14 novembre 2026 na kati Accor Arena. Challenge Kezongi. Voilà, tout droit kaka. Tout droit kaka. Ma jeune fille surtout, suis là, donnez l'amour, Okunabwe, Jeannette Bambole. À 48 heures. Nous surtout ba challenge Zongi pour na Jube Mpiana, bandeko babolingo. Est-ce que Jube Mpiana Détroit d'Ormuz impact ni nekozana kata poto la billetterie ils ont le 28 objectif balobi 1 mois 2 semaines ou bien 1 mois faut sold out et salam balobi nzala ya papa chéri na kata mikili. Alors tu dois comprendre que non ba concert nyo surtout au Mirabel au Badiver betise bati photo moya Jube Mpiana zaka mona mukie wazaka buzoba zaka BRR. Le vrai concert ya Jube Mpiana oya ko beta yango. C'est parce que ça officiel. Ba concert tout ba nonsaka liboso Jube na poto ezaka ngo ma kyo na bando sala wana. Ce qui est vrai na page officielle. Vidéo officielle ya Jube Mpiana yemoko a pesi rendez-vous le 14 novembre na kati Accor Arena. Jube Mpiana ozala musicien la génération naé, il y a Robert 2 fois, je n'étais pas, pardon, excusez-moi, Bercy, Accor Arena. Et il y a qui na réseaux sociaux, bato balobi que non 25 ans, Jube okokate 25 ans, patati patata bona. Et loko Jube a marqué bato Olympia na Zénith, mais Bercy a Jube Mpiana tangwana bato ba kontango penzate, balobela ngo penzate, po balobi que non asalaka penza plein ya danger te ndeti baninga basalaka. Alors donc Jube Mpiana azali ko revenir na kati ya Bercy to benga Accor Arena lelo avec
20 300 places. Est-ce que JB Mpiana a relevé le défi? Est-ce que JB Mpiana a bouka place wana? To JB Mpiana a osala ndenge. Bande ko bolingo na ba toujours le za makama ba commentaire ko tinzika muninga te comment na ndenge na yo ko finga pete apo to fingi leader moko te. Nem Sabino faux ya danger. Papa chéri artiste obazo zelana espace Schengen lokola ye pour le moment azate. Oba fa na biso mikili bazo lo bayango na batindeli biso yango biso pe to notela ngo bino. Papa chéri. Babi lidero matamezo kota. Mais les questions balobi combien de nzembo ya kala kobeta, combien de nzembo ya sika kobeta, 2-3 dormouse balobi ekozala ndenge nini. Bon wana zali makamto tekeli bino bokomela biso na ba commentaire. Affaire Kofi Olomide JB Mpiana, pardon excusez-moi, affaire Kofi Olomide we ranson. Moi même replacer pour na Kofi Olomide la concert na yo. Ezaki pour na sera toujours pour fraternité, pour na sera la paix, à Hassan qui rassemble toujours. Bon en tout cas, nous avons encouragé Héritier Watanabe. Nous avons été concert na yo, c'était trop bien. Encouragé vraiment en tout cas bien en tout cas, c'était trop bien en tout cas. Héritier, félicitations. Opesi mbwa aboli. Tolanda na ba réseaux sociaux, tolanda ki na ba émission au monake Kofi ano sa ba dédicace a kota mamukie we ranson na ba question bandoko poser. Par contre, les Vangantama Weranson tomba poser la question ya fali ya Kofi Olomide au mona keno les Vangantama azali ko pesa penza ba réponse te. Et pas Virginie Manganga oyo kaya lobaki très bien. Toba tuni makambo ni Kofi bona boue abeta ki flit na ye. Tanga zongi lisusu et pas bande ko mususu batuniye a répondre que non héritier abeti bien bona. Est-ce que problème nini oyoyo ezali koleka o tozali komona te? Après sortie médiatique, il y a les Vangantama ya modèle wana to moni bato ya Kofi Olomide babimi babandi pe ko s'attaquer na Weranson directement, babandi ko benga Weranson babi balobi bato ya Kofi balobi bien que non Weranson azali musicien te, aza beaucoup plus chorégraphe. Bana wenge musique à maison mère pas Saint Figaro kotaka na se zibula kana se boye ba commentaire et ça la biso très bien. Mbutu uti wapi. To meki ko timo la. Po to boni calme zalaka to boni place guerre ko no utate. Mais selon ba investigation ko tout na pe ba ninga lisano o to travaya kana bango selon ba misusu ba lobi ke non ba dire ya Roger Ngandu makambo ya kotela o ba le papa chéri ezalaka vie mopao mutalobaka. Alors, est-ce que les Vangantama Weranson a lingi pe boule contre les vieux mopao to ezandenge nini? Bon, bisoma bangate to lo babe ko lobo. Est-il vrai que makambo za modèle wana to za modèle wana te? Voilà, Oza Saint Figaro votre humble serviteur. Awa to pesa kana biso ba news ya partiel to tumula ka mututé to bamba pe mutul bangate ba jentope to bois que la kabatuté. Voilà Saint Figaro égal à lui-même d'engzalaka toujours. On est ensemble pour tout Sabino Basango na temps réel. Voilà. Ingeta bisona bino to kutani pour na Basango ya papa chéri prochainement quand d'engzalaka. OK, c'est bon.